pasi pe mawa mokili mawa te bandeko nanga mokili mutu pasi mokili somo mokili dossier sur dossier mokili affaire sur affaire mokili makambo sur makambo bandeko nanga kolala kolamuka na sango ya pasi kolala kolamuka na sango ya mawa kolala kolamuka na sango ya kolelisa kolala kolamuka na sango ya kosala pasi mingi na motema. Bandeko nanga ezosala pasi kandenge toyebisaka bino soki makambo eza ya pasi ezalaka toujours et encore malamu toyebisi bino ke non ndenge eza boye makambo oyo eza ya pasi. Soki pe makambo eza ya bien tokoya pe toyebisi bino ke non ndenge eza boye makambo eza bien ezokende pe bien ezalaka bongo. Lelo oyo toye lisusu na sango ya pasi toye lisusu na sango ya mawa concernant surtout ndeko na biso na comédienne na biso na kombo ya Bouyi. Bonjour, bonsoir et surtout bon après-midi et cela ne dépendra qu'à l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Bienvenue surtout sur notre chaîne Kisoyu Songo officielle, bienvenue na Balandinyo Soyakala, bienvenue na ba Onyo Soyasika. Ka ndenge toyebisaka bino boyei malamu na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya ba analyse somme, chaîne moko ya ba information pas possible. Bandeko nanga tokosenga na bino soki oza mbala liboso okoti na chaîne na biso ya Kisoyu Songo officielle, tokosenga na bino bo s'abonner massivement. Tango bozo sabonaka bongo bobosana pete koklikaka sur ngonga ya notification malamu ya ngonga wana ezalaka ke à chaque fois que Kisoyu officiel aobandotiaka ba vidéo ya sika bokozala directement et encore informé na ndenge moko ya kitoko pe na ndenge moko ya malamu. Bandeko nanga toyebisaka bino toujours que vous informer c'est notre devoir, vous informer ezalaka toujours et encore musala na biso. Tokoki kovanda awa te ke no toya tovanda journée mobimba sanko ya ko informer bino te. Musala na biso ezalaka toujours et encore to se rassurer que vous êtes vraiment informé na ndenge moko ya kitoko pe na ndenge moko ya malamu. Bandeko nanga avant to ya kokota na mozindo ya makambo ya Bouyi ya nini ekomeli ya Bouyi eza nini situation eza ndenge nini ekozala bien bandeko to ya nanu ko sensibiliser bino bo s'abonner massivement. Tango bozo s'abonaka bongo massivement bobo sana pete ko klikaka sur ngonga ya notification malamu ya ngonga wana ezalaka ke à chaque fois que Kisoyu officiel aobandotiaka Mama année ya sika solo ya sika agrandissement des troisième jambe qui mobile et salakate pe ezamukie mama azo sepela te na mbetu na gavke elamu pe feti ezongi ba mama ona ba problème ya mabota myome fibrome trompe kiss règle abondante ménopause ata okomi na 65 ans mama okobota mwana yoka bien dépression maladie mentale autisme ata mwana alobaka te mobulu makasi tope alalaka te tozali na solution na gavker bona loposo totikali nsima te vergete babengi nduta bouton tache 5 jours ya bamba oteli lokola lilala te uniforme tozali na gamme complète ya kopakola ya injection ya comprimé ya suppositoire esengo ezali mama olingi ovindisa tolo pe nsima sans opération benga biso na lombango papa mama yo oyo otungisama mingi na maladie hémorroïde interne tope externe yoka na 2 jours ya bamba omoni changement ya solo ebongo na bokono ya diabète AVC tension tope obésité gavker kolo solution perte de poids naturellement okokota salle de sport teo kisi ya comprimé pe injection na gavker ozongi mobimba ba produit na biso ezali 100% naturel et salemi na ba plan na ba industrie ya Allemagne pe Angleterre na gavker oko sepela. La santé n'a pas de prix. La famille, quand les gens sarabino batte la santé na yo, soki oko batte la santé na yo te, mutumoko te, arutika la ko batte la santé na yo te. Yango eza toujours ya malamu, eza toujours bien en tant que mutu koye baka ndenge nini ya ko batte la santé na yo. Soki omoni ke na nzoto na yo ozomi yo ka bien te ekozala encore et encore malamu.
batela santé na yo benga gafteur aya kosunga yo. Gafteur azawana azosungaka bandeko nyonso oyo baza na problème ya santé. Na o makambo etali makambo ya mabota toyebi ke ba couple ebele oyo bazokabwana likolo ya mabota, mwasi azobota te ekomi kosala mwa mbutu na libala, mobala lobinga ovanda lisusu awa te nga na lingi na mona yo lisusu te. Donc ekomi kosala pasi ya makasi. Yango gafker aye na ba solution na makambo oyo etali makambo ya mabota bandeko na nga. Toyebi ke eza na mibali mosusu oyo mai na bango ezalaka na kapasite lisusu ya kotia mwasi zemi te. Toyebi mais eza na mibali mosusu batikala koyeba te, eza na bato mosusu batikala pe koyeba te. Eza na basi mosusu pe bazalaka na kapasite ya kokumba zemi te. Siko na baka wana yango gafker aye na ba solution moko durable, aye na ba solution moko ya bien ya ba femme porteuse ya kolongola pe ka ndenge ezalaka maki na kote ya papa ya na kote ya mama basangisango esika moko pour que et permettre bota na ndenge moko ya malamu bandeko na ngai. Wana eza ba solution ya gafker. Soki boza na besoin ya explication, boza na besoin de comprendre ekosalema ndenge nini, ekokende ndenge nini, bobenga numéro ya gafker to bokoki ko contacter biso na ba numéro oyo eza na ba bande d'écran na bino, tokotia bino en contact direct na gafker. Joyeux anniversaire na bandeko na biso nyonso o ba o célébrer anniversaire na bango mukolo ya lelo na yebike boza ebele oyo kilelo oyo bozo célébrer ba anniversaire na bino kande na lobaka toujours et encore ko célébrer anniversaire ezalaka nango lipamboli ebele baza ya kokufa ebele baza lisusu na biso te mais soki de ton côté nzambe azobatela nzambe azobomba nzambe aza elongo na yo yango bandeko na ngai kisongi officiel na équipe mobimba toye penza ko souhaiter ba joyeux anniversaire na bandeko na biso nyonso oyo bazo célébrer ba anniversaire na bango mukolo ya lelo. Nos sincères condoléances la famille na bandeko na biso nyonso o baza na matanga ka ndenge tolobaka tango matange yaka eyebisaka nango mutu te keno lelo nazoya lobi kuna nazokende te. Matange yaka na cadre nango na système nango la famille yango kisongi officiel na équipe mobimba toye penza ko présenter ba sincères condoléances na bandeko na biso nyonso o bakufeli papa, mama, tata mwasi, mama kulutu, oncle, yaya. Toye penza ko présenter ba sincères condoléances na ndenge moko ya malamu pe na ndenge moko ya kitoko. Courage na ba o nyonso bazoleka to bazolekisa ba moment moko très difficile. Toyebi ke dans la vie eza na ba situation mosusu oyo tolingaka ekomela biso te, eza na ba situation mosusu oyo ekomelaka biso bandeko na nga parce que eza réalité, eza vie. Yango bandeko na nga soki ozoleka na ba moment moko très difficile toyo kopesa yo ka courage kotika nzambe te kangamaka na Yesu nzalaka elongo na Yesu lelo to lobi ata soki esimbi te toyebi ke lobi kuna après lobi kuna ekosimba nango na kombo na Yesu. Yango toyo kopesa ka ba courage na ndenge moko ya bien na système moko agu pe na système moko ya kitoko. Voilà bandeko na nga tokota na dossier na biso ya Yabui, dossier oyo tozobetela lisolo, dossier oyo tozosolola bandeko na nga ka ndenge na utaki koyebisa bino ke eza dossier moko ezosala pasi ya makasi, eza dossier moko ezolelisa, eza dossier moko bandeko na nga babilo mosusu wi to comprenaka babilo mosusu pe esalaka pasi soki makambo ezosala pasi moyen to ya koloba te ke non ezosala pasi te eza te. Donc nous sommes censés et obligés ya koyaka ka koloba ke non situation oyo ezosala pasi to matato kita eza situation ezosala pasi ya makasi. Bandeko nanga ebele ya batu to yokaki biso nyonso to monaki na ba série tango ba makambo ya Yabui ebandaki neti baje bato ebele babandaki ko comprendre te est-ce que ya solo Yabui nini ekomeli Yabui ebele ya bato babandaki ko mituna parce que ebele ya bato babandaki ko comprendre te que non makambo yo eza ya solo concernant Yabui ebele ya bato ba comprena te mais toye kolala kolamuka situation ezo s'aggraver. Situation ezo continue nango kaka, situation ezo zonga nango simate, situation ezo continue kaka. Situation ya Yabui ezo s'empirer kaka bandeko na ngai.
na minute oyo tooloba ya bui azomonaka lisusu bien te. Donc visibilité ya bui ekomi na problème ya moke te, mais plutôt problème ya munene. Problème ya moke te, je dis bien, mais plutôt problème ya munene la famille. Hein? Visibilité ya bui eza bien te. Ya bui azomonaka lisusu bien te. Bino moko boyebi, déjà soki mutu azomona bien te, mutu azoyoka bien te. C'est comme si vie na ye ekomi stack place moko. Moye mutu asala autrement eza te. Soki omoni te, ozomona bien te, fo basokolaka yo. Moye okendaka musala eza te. Moye osala sala boye eza te. Makambo nyonso il faut batu basimbaka yo mpona kotambola. Ebele ya batu kutu bakoya kotuna biso siko miso na ye ekufaki ndenge nini. Na ebandi ezalaka mituna batu ebele balingaka toujours koya kotuna ebandaki ndenge nini, esalaki ndenge nini, pourquoi akendaki kokota bikota kota, akendaki kosimba bisimba simba. Ya bui atikala kokende kokota bikota kota te, ya bui akotikala kosimba bisimba simba te, mais eza kaka réalité ya oyo eye kokomela ye kolala kolamuka kaka pouf situation eye ko changer na mbala moko. Yango ekotela ya bui. Bandeko nanga ezosala ka pasi pe mawa, bandeko nanga ezosala pasi na motema, bandeko nanga ezosala mokili surtout et encore o na lobakanga moko mokili mawa te. Ezosala bongo penza na kote ya bui. Eloko ezosala de plus en plus mpasi eza que ya bui lelo oyo azomona te akomi abandonné. Babengisaka ye lisusu na bafilme te. Mutu akobengisa ya bui akende ojouer e aza te. Na bapays mosusu tomonaka baacteur, bamusicien bafutamaka, leta afutaka bango parce que basalaka musala ya koeduke nation, basalaka musala ya koeduke mokili. Alors l'État azalaka wana azofutaka bango. Ce n'est pas le cas avec notre pays le Congo. Congo ka ndenge bomonaka ba comédien ba osala musala ka muke o bazwaka. Yango nde ezalaka lifuti na bango, yango nde ezalaka salaire na bango. Mosusu omona ba fan na bango, moi quelque chose ba ye kopesa bango, yango kaka nde lifuti na bango. Donc na minute oyo ka nde to oloba ya bui azosala ka lisusu te. Donc vie ya bui eza lisusu facilité. L'État afutaka ye te. Quand ndenge eza na problème ya miso, ezala kenon makambo o ya miso comme azomona te, ce sont des histoires spirituelles. Donc wana etalika ya bui. Soki pe eza makambo te kenon eza makambo o eza spirituel te, eza makambo kaka ya santé, ya nzoto. Peut-être okoki ko traiter yango. Soki ya bui eza na bakisi, eza na ba hôpitaux oyo faut akende atambolaka ye moko nde ko dépenser mbongo. L'État na biso ekotikala ko dépenser le mbongo te. Eza bongo. Ekotikala ko dépenser le mbongo te. Alors eloko ezosala ka pasi eza komona ba comédien ata ko bengisa ya bui bazo bengisa ye te. Ebele ya bato bakoya kotuna nga siko ya bui yango akojouer ndenge nini mutu azomona te. Mais ba role ezalaka ata kaka mwa tableau moko kaka ye azalaka kuna ata soki azomona te, mais asalaka barole na ye kizengi wana ndenge asalaka. Ata mwa $20 kaka soki kozala tabu chaque semaine, ata oyo abengisi ye kotoyo, oyo abengisi ye kotoyo, chaque semaine azanga kata $30 te. Bino moko boyebi déjà ville ya vie ya Kinshasa eza facile te. Biloko nyonso eza très cher. Soki oyo akoti kobengisa ye kotoyo, oyo abengisi ye kotoyo, oyo abengisi ye kotoyo, bomona ke bokosunga ye. Akokoma na ndenge ya bien ya kosurvivre. Mais soki bokosondola ndeko na bino parce que lelo azomona te, mais bozomona te ke no bozobomisa ye. Soki lelo botali ya bui plutôt na kokonda ya bui akondi makasi, omona ye ka boye. Na kokonda penza ya bui akondi. Ezaka kokonda te ke no parce que miso na ye komi na problème. Na ba stress pe. Ba mbongo bande kokotisa mike moya kotisa rango eza lisusu te. Bandeko na biso o bazalaka bandeko ya bagag, ba décor, ba Jérémy Chabani.
bino boza bato ya bagag ba Aïda Kapilas, s'il vous plaît bosunga ndeko na bino bo abandonner ndeko na bino te keno parce que azomona te aussi longtemps que azotambola azolobaka azosekaka azoliaka bosunga ye ya mabe ezalaka peut-être soki mutu akomi na chaise roulante moyen atambolaka eza lisusu te moyen asala n'importe quoi eza lisusu te wana nde bokoki normalement koloba te ke no moyen tosunga peut-être aya kojouer eza te me tobanda sunga ye na mwa muke oui mais soki mutu azoloba mutu azotambolaka mutu azoliaka bosunga ye s'il vous plaît bandeko na nga tozolala kaka tolamuki na kati ya bacomédien badossier ezanga kaka te tozolalaka tolamuki na kati ya bacomédien ezalaka kaka matakita tozolalaka tolamuki na kati ya bacomédien bandeko na nga ezalaka toujours na badossier ezalaka toujours na makambo na kati ya bacomédien bandeko na nga makambo eza ya mukete ezaka na makambo minene soit omona comédien Kinganji akufi comédien Kinganji emataki comédien Kinganji ekitaki bacomédien baza kokufa matin midi soir toloba ngo nga babilo mosusu nalingaka na nga koloba kaka awa tomonaki papa na biso Richard autaki kotika biso ebele ya bato tomoni papa Richard autaki kotika biso tomonaki biso nyonso ebele ya bato tosalela ye ba émission ebele ya bato tolelaki combien papa na biso Richard autaki kotika biso alors ka ya bui eza pe ka moko eza pe ya makasi soki tokonéglige ka oyo tokoyaka kolala ka boy jour mosusu toye kosutuka ya bui aza lisusu te wana nayebi te soki bato mosusu yango bakoya kosutuka bakoya kolamuka ifale tosunga ya bui tala kutu ekozala trop tard nga nalobaka toujours ezalaka malamu kosunga mutu tango aza na bomoi tango mutu aza na bomoi bosunga ye ata soki lelo oyo esali keno mutu wana aza te mutu wana akufi boyebi deja keno ndenge eza boye quand même l'essentiel tosunga mutu oyo Nzambe ye moko adesida ainsi mais soki kozala keno bosunga mutu wana te lelo oyo mutu aye kokufa bandeko na nga esalaka ka pasi esalaka pasi ya kosakana te esalaka pasi ya mukete bosunga ndeko na biso tango aza besoin na aide na bino bosunga ndeko na biso tango aza na besoin ya aide na bino bosunga ye ekozala malamu yango na ye kosenga pe na bafani ya yabui ba o nyonso basepelaka na yabui ba o nyonso penza basepelaka je dis bien bino nyonso bosepelaka na yabui boza ebele yabui na minute oyo azomona bien te yabui miso eza ya kokufa de partout soki osepelaka na yabui ka ndenge bobanda okanisela ye tango abandaki kojouer ekozala toujours malamu bo continuer toujours kokanisela ye ekosala penza malamu et encore malamu mingi babilo mosusu ezalaka toujours bien bosunga ndeko na bino tango aza besoin na aide boye bosungi ye bozela te ke non tango mutu akokufa nde biso wana tosala bacotisation mutu Kingandi pesa 900 mutu Kingandi pesa 1000 ekosunga te mais tandis que soki bosungi ndeko na bino bosungi ye tango aza boye ekozala toujours et encore malamu mingi na ndenge moko ya kitoko pe na ndenge moko ya malamu wana ezaka conseil bandeko nanga elo mosusu na lingi na bakisa na situation ya yabui ka ndenge bouti komona awa makambo ya yabui ndenge aza bien te bino moko bouti komona bandeko nanga eloko kana koloba na ba comédien ezaka ka bolingo ba comédien bolakisa bolingo envers bino moko bobandana na bino moko bolakisa bolingo envers bino moko bolingo ezala ya makasi parce que balobaka toujours soki bolingo evandi diable akokota te mais soki bokozala ya kopanzana bokozala na hypocrisie bokolingana te bomona pe ke non diable akokota na facilité ezalaka bongo donc ezaka eloko na sengi na bino nyonso bozolandaka kisongi officiel de partout au bozali s'il vous plaît bozala penza na bolingo bolingo nde esalaka ke tolongaka tomona lelo na kati ya bacomédien na biso bolingo eza ya malonga te tomona lelo na kati ya bacomédien bolingo eza lisusu te bolingo eza te bandeko na nga bolingo eza lisusu te
bazolingana te lelo oyo bokomi kotiela na bapoison bino na bino lelo oyo bokomi kolukela baninga mosusu mabe no oyo asalaki oyo akendaki nga kutu na kosala boye nga kutu na komata boye nga kutu na kokita boye eza bien te mais soki bokotambola na bolingo ekosala ke bokozala plus fort bacomédien lelo oyo tokomi komona bino na bino bokomi kobimisa ye kutu alobaki boye na baaudio bosolola na baninga bino bacomédien lelo bokomi kobimisana na poasa kaka mpona kobebisela baninga bacarrière kobebisela baninga baréputation non parce que ye aza na bafan parce que ye aza na baabone nabebisela ye réputation nasala boye nakende boye nazonga eza nango bien te tozala na bolingo linga camarade na yo linga ndeko na yo ka ndenge botravayaka bozana na bolingo bolingana penza ya solo kolingana na bino ezala kolingana moko ya hypocrisie te mais plutôt bozala na bolingo moko ya solo ya kosala ke soki omoni moninga na yo balingi basala ye mabe otelemi olobi oyo na kondima te oyo mpe na kosepela te eza bongo eza penza bongo bacomédien bozokufaka chaque année babilo mosusu tolobaka chaque année oyo deja tosi tobandi bomoni deja papa Richard aza lisusu na biso te toza na Pepito aza lisusu na biso te bacomédien bazokendaka ade kutu nano esili te bino moko bozomona donc eya kote ya bino bacomédien je sais que kilelo oyo la plupart ya bacomédien batie na mutu na bango kaka ifo nalinga mutu kingandi nalakisa ye bolingo je m'excuse na ya kodefendre ye sur les réseaux sociaux pour que na bafilme na ye abandaka kobenga nga te linga ndeko na yo bolingana na bolingo ya solo bato oyo baosalaka bafilme boza ebele soki bolingani bomona ke bato asika ata ti ndenge bazokota bakozala na esika malonga te pourquoi parce que bakuti bino deja boza ya kolingana na bafilme nyonso bayebi ke lelo oyo tokobengisa soki mama ebakataki koto oyo tokobengisa mimika bongo tokobengisa mutu kingandi tokosala boye tokokende na oyo boye tokozonga na oyo boye parce que boza na bolingo mais soki bolingo eza te bakoprefere nazwa nanga bato asika bato akala ezaka kisongi bato akala ezaka hypocrisie ekozala penza bien te ata moke te ezaka eloko nasengi bino biso bato ya réseaux sociaux biso bamama youtubers musala na biso ezalaka soki bopesi biso matière tokoya na biso tosasi na biso epuis tovandi sikoyo makambo ekotikala nde na ka na bino ntango mpe bokobanda kokufela kaka biso bato ya ba YouTube oyo tokoyela bino kosasa bino ke boza na kindoki bozolia na bino nga nalobaka toujours bino moko bopesaka biso matière c'est vrai tozalaka na besoin ba matière na bino tosala pe ba émission parce que soki ba matière eza te biso pe moyen kosala ba émission eza te mais bolingo surtout eleki nyonso nalobaka toujours na bandako nyonso makambo ezangaka te na bandako nyonso tovandaka makambo ezalaka mais soki tokozala kaka ndeko na nga asalaki nga boye ayibaki nga boye nakosolisaka ye te ekozala pasi mpe mawa na bandako na biso tosupportaka makambo ebele c'est de la même façon na baplace ya misala na baplace mpe ya misala bandeko na nga toyebana mpe kosesupportaka ekozala malamu ndeko na ye asali yo mabe olie okende otonga ye pa ya moninga vandisa ye solola na ye explike ye ke non oyo sali esalemaka te eza bien te nasepelaki te aza mutu akoyoka yo tandis que soki yo oyebisi ye te mbala moko yo olobi comme nayebisi ye comme atongaki nga nakende mbala moko epai ya mutu kingandi boyebi ke ozobomaka mutu sans ke oyeba okomi koboma ndeko na yo sans ke oyeba mais soki oyebisi ye eza vraiment nzela ya bien ye pe de son côté akobangaka mbala nsima akoyeba ke soki nasali mutu kingandi boye asepelaka te jour wana nasalaki ye boye tala kutu ayaki eza mwa bongo wana eza ka conseil selon ngai kande nayebisaka bino topesaka na biso ba conseil selon biso soki omoni ke conseil o mama oyo apesi biso eza conseil moko ekosungaga continue na conseil wana simba yango na maboko na yo mibale mais soki omoni ke conseil oyo azolekisela nga temps en tout cas na forçaka mutu te pona ko garder conseil oyo o na pesaka eza mwa bongo voilà la famille tokomi na mwa suka partage na biso en tout cas soki otielaki biso j'aime te
na osenga na yo tielanga j'aime, soki osalelanga commentaire te, salelanga commentaire, soki nani osalelanga partage te, c'est le moment, salelanga partage et salake vidéo na biso et kende liboso na ndenge moko ya bien. Permettez-moi surtout de vous dire bye 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 et à la prochaine.